Capage TV. Capage TV. Tango bazolobe la phénomène marié femme de nuit. Femme de nuit. Ayaka ko rendre mobile impuissant. Parce que azalaka zoua. Donc eza esprit. Oh yezo monana te. Azo coucher na muto aza visible mais yaza invisible. Oko sentir que non mouvement nozo sala soko injakilo sutuki oromona ke kilote to draw finika ki e baby penza. Pour phénomène mari de nuit. Et koki ko sala ke musala pe ya mobali e baby po yo mwasi ozonga pa ba parents na yo. OK. Bato ba se concentraka mingi na misala azaka wana musala. Donc ozo se concentrer na musala. O kokate ko chérir mwasi na yo na mbeto. Parce que esprit na yo eza mingi na musala. Tango ozo koma ozo linga mwasi. Eloko makasi eza nini? Oyeba. Ana bana combien? Tango zoluko yeba sana bana combien? Ko linga ye nanu te pona bolingo omoni. Mais linga ye mingi pona bolingo ya bana. Soki obali mwasi o ya botate. Yo po botate. Okomona ke mariage e bando kende na aspect mususu. Boko zala bien ba conflit mususu eko zala te. Mais soki oye obali mwasi o ya sana bana. Et que yo mobalo sana bana te. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le poids moi rose beaucoup ko 6 à petite là pour ko pepisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko pepisa yo te et ko sala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya opakolango nazorekomande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, on s'est depuis air ninya. Capage, pendant la découvrir bio air de cacao, donc ni fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala bibali. Na biso na koma ki no bati. Place na yango makambere, oka remontada. Ya ko remontage penza. Yo jete Capage mais comme ko pianga ça. Pasteur, ndenge za boy pa bana mibali.
esukolaka barein ezongisaka force bata diabète ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto tika etraitaka biloko ebele bio herbe kakao oyo namona nanu te eza na batraitement ebele epa na biso basi edebouchaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe oui barègle douloureuse koniata nga namela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro boye seke oza dia doyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa ndenge nini awa watintuka toujours obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret kopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomina bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilanda biso bato basiko tomelaka secret chaque fois mpona misu tout yango bio herbe kapasha lobia badouleur ya libumwa babavanti bawapi na barein nyonso circulation sanguine nyonso bien etraitaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo koyoka biso AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Capache Télévision, merci d'avoir balandaka biso, boza partout dans le monde. Merci Nabino, d'avoir balingaka biso en tout cas, bo priera pe pour Nabiso. Nzambe ozanga te opambola bino elongo na basali na nzambe nyonso basambela pour Nabiso. Tozo kende na kosilisa 2023, tozo ke kosilisa janvier ekei mbangu. Bamsu babie ekei malembe, bamsu babie ekei mbangu. Ça dépend besoin de pour battre bon est-ce qui part au Kenemba ou non au Kenepe malembe on a été baba mon a raison normal c'est ça ils sont des monica moi Pierre qui belle journal journal de leur journal on est en janvier Pierre qui ça la mine pour tous en angoté mais pour tous en ango à relever que il y a autant de pousse voilà merci en tout cas voilà biso moment déjà invité na biso papa Jérémy o aya vraiment côté biso na makambo etali bolingo pendenge ni ya kovanda na kati ya libala pour biso ba célibataire tozo ya motuya ba marié pe bazwa ya bango ya motuya. Bonjour papa et bienvenue na Capache Télévision de votre tournée vraiment la nature libanda et ça la biso pe bien. C'est ça. En tout cas bonjour madame Cynthia. Merci. Mbote na bandeko nyonso bozo landa biso. Nazo pesa merci na bandeko bozo ko encourager biso. Et en plus, vous posez des questions par rapport à Makambo Tozote. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Nzambe apambola bino. Vous avez que Moussale kendaka bien. Pour biso na Capache TV, on dit na biso ba critique pour to bon sande Moussala. C'est surtout ça. Vous ceux qui critiquent exactement Moussale kende bien te. En tout cas, nazo pesa bino merci. Na ko benga na bino. Peton bozo benga bozo za la décité. Donc bozo zo oeza ya motuya. Merci Nabino partout bozwami pembote Nabino nyon surtout bateau yo bozo soutenir biso moralement, physiquement, matériellement. En tout cas, to pesi bino ka mbote. To tanga na biso kombonote mais to pesi ka mbote. To pesi mbote makasi. Yo muto sunga ki tour papa Jérémy le ka vraiment na des éléments na nzambe ya pambola yo. C'est ça. Dernièrement, to lobela ki makambo etali kozala bien na mbetu kozala toujours prêt na kati ya libala. Est-ce que le retour ezalaki pe bien et pourquoi betaki vraiment c'était talaka na tikela ki espace yo moko loba en tout cas ezalaki pe bien moi face au micro on est expliquer ki bato. Est-ce que le retour ezalaki et puis pourquoi betaki c'était na likambwana? En tout cas maman Cynthia retour ezalaki ya ebele. Les komoka benginga lobi papa est-ce que oko diminuer moi muki était po ndike zo leka makasi na bana moye batala ezate ba gros mots ozomona alors mais kaki ko expliquer hein donc tozo ba moins de 18 ans malgré bana ngo ya biso peton ote moins de 18 ans ne ya roya otala bien olukande atala ngo siko bien. Mais or, ceux qui sont à couple, tu comment cacher ba moi moussous, c'est que c'est sous ba couple.
Oh, tant que tu es couple, il faut te placer mot par mot. Quand tu es le belango penza te comme il faut. Comme il faut le ngolo ba ko tangue logo ne logo pendana ba combo na ngo ko expliquer tout ça. Mais tu ko expliquer ngo te po ani to ça na posa ba tu ba benga poto ko ta vraiment na ba détail na mozindo. Ba tu ba benga ki to meka ki pe ko expliquer bango ndeko moko mobile azo bisinga en tout cas to e ba katenzo ka perfection pe ko ki ko rendre mobile boye ngala oui quel que soit moi si même potali bumuto meka ko tal sa makambo wana nyonso tout. Omoni ke alobi mabale belé zo kufa sans le savoir. Ozo mona ka ah moi si on sait ka trichakanga neni boye neni oh moi ça za malade. Donc yo memi en hôpitalité pour ami ba monganga landela ye ba ki malade boto boye. Et ko ça la vraiment passe. Donc Moussous a posé une question, est-ce que vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Phénomène mari-femme de nuit. Et qu'on peut rendre mobile faible, même si oui, et qu'on peut rendre mobile faible, impuissant même, quel que soit moi si. Parce que phénomène mari de nuit, et femme de nuit. Et il y a qu'à kolongola mobile, posa ya moi si. Et il y a qu'à peu kolongola moi si posa ya mobile. Deuxièmement, phénomène wana. Et ça la kake, mobile ceux qui a l'ali. Au komona, au bandu ko senti le ko lozo passer rapport na moi si. Au senti pena mouvement. Musus pe soko sutuki, hôtel penta bo au baby na sous-vêtement to na sous kilote au baby. Même si maman au sentir que au bimana moi si tout ça pardon, so bimana mobali, au ko ko sutuka boye, au moni siko lala ki au baby, peut au sentir que ma belle ba simba ki moi ba réaction salaka. Malgré que o e komi lelo na mboka na biso eza yango te bakolobela mobali oza na mari de oza na femme de nuit to mwasi oza na mari de nuit pendant que ye moko azoyeba te mari de nuit eza nini femme de nuit eza nini yango nalingi komeka ko expliquer biso mwa moke ntango bazolobela phénomène marié femme de nuit ayaka ko rendre mobali impuissant. Parce que azalaka zoua donc eza esprit oyo ezomona na te azo coucher na muto aza visible mais ya aza invisible oko sentir que non mouvement nozo sala soko injakilo sutuki oromona ke kilote to drap finikaki et baby penza quel que soit maman oromona ke mobali azo sala mouvement tout ça au senti pena ba mouvement au sala rapena soit yo moko zo balola papa au sutuki boye o nazanga moko na physique oza yo mais spirituel oza na mutu oyo azo sala yo musala wana. Donc ceux qui est un pasteur ou prophète aye ko yebisa yo que nazo mona oza na mari de nuit
toza na femme de nuit avant ondima yo moko mizongisa na kati na yo parce que phénomène marié femme de nuit yo moko il faut sentir yango na kati na yo o sentir que oui tala mfuma boye na yo kaka boye en plus na ko sutuka na moni que soit na éjaculer na bilamba wana ndo confirmer ozana femme de nuit koto ya mama pe donc prophète to pasteur ayebisi yo likambo phénomène marié femme de nuit yo moko il faut sentir yango que oui ceux qui na lali na santaka na coucher na mobile na surtout ki boye na zanga moko na omona pe ba symptôme wana ya ko coucher na mobile donc soko moni bongo yeba ko se confier na mosala nzambe wana pour que alandela yo ekendaka na yango ekendaka na yango soko landela yango mais fais attention phénomène marié femme de nuit mususu eyaka lolenge nini omoni bandeko basi o basalaka atiki libumu pwelele tata moko mukolo voilà mutolo libanda tata wa mukolo soka lobi alinga yo yo kolinga te alors akokota kati no na ndenge esprit donc okomi mwasi na ye ya butu donc mwasi ya butu yango nde bazobenga femme de nuit to mari de nuit donc aoya na modèle wana deuxième aspect tokoyebisa na ba mama oyo bazalaka na habitude azotambola na mwana ate sika batu bazali fukama wa suba ezala mwana mwasi ezala mwana mobile il faut ko éviter faut ko éviter mwana koki ko ramasser esprit kaka sika fukama ki wana pona ko suba ya mwasi to ya mobile faut ko éviter mwana suba ka liboso ya batu emsu liboso ba mikolo mwana so ya ko suba pendant kazo suba wana omona mukolo mususu apprécier mwana wana ndenga apprécier ye akoya na ndenga physique te akoya na ndenge esprit tonga ye na ndenge ya butu nde akomisi mwana na yo wana mwasi na ye to mobali na ye alors yango nazo senga na ba parents tozala vraiment très éveillé na bana na biso po na phénomène mari de nuit et dominer na kati ya bana te ba o pe bazalaka na habitude akina mwana pembeni ya terrasse afukumisi mwana azoko subisa mwana keba mai oyo ozomona wana na terrasse ya une esprit oyo etambolaka mpe na bamai ntango mwana afukami mpo na kosuba ekoki kosala mpe retour ekoti na kati na mwana ekodétruire mwana que ça soit mwana mobile que ça soit mwana mwasi donc yango omoni surtout na baage wana soki azwi mari de nuit to femme de nuit ntango azokola ezalaka grave akolinga kosanti mobali ya bomoto boye te voilà akolinga mpe te donc azalaka na baninga na ye mingi ekosimba te po phénomène mari de nuit ekoki kosala ke musala pe ya mobali ebebi po yo mwasi ozonga pa baparent na yo phénomène mari de nuit ekoki kosala ko neutraliser peni ya mobali pende lembi ezokoka lisusu eloko te poka libala wana ekufa donc il faut vraiment tozala très éveillé na domaine wana o balobi ndenge mama Sainte alobi ekenge si que tolingi bana na biso to protéger bango na bokebi nyonso vraiment omoni misala lisusu mama Sainte bato ba se concentraka mingi na misala azaka wana musala donc ozo se concentrer na musala okokate ko chérir mwasi na yo na mbeto parce que esprit na yo eza mingi na musala tellement mi côté si na musala obanomona mwasi tina te bon bolingo eza nango mais kosangana vraiment ezala so eloko na yo te ntango ozo travailler zwa pe rapport sexuel comme musala na yo ntango osilisi musala na yo nyonso tolobela bacouple eza to jo mystique oke kosangana kuna papa Jérémie abai tosangana tozwa musala lokola c'est ça c'est ça tozolobela bato babala donc naolobela papa Joe bon ndeko na biso asungaki biso alobi Joe Mystique abi mama Sainte alobaka Joe Mystique abi atana na mona etenga abi te ezala mukolo mama Sainte asalomo na ye donc papa Joe ayebisa pe baninga na ye o to olobela bato oyo babala baza na kati ya ndako baze sika moko donc il faut que ce rapport sexuel lokola musala oyo kenda kosala deuxièmement ntango ozo se donner na musala mingi osaka bureau ordinateur makanisi pe esprit na yo ekoti yebaka ke obanda kokipe pena mwasi na yo mingi te quel que soit mwasi ntango oza marié ozo travailler pensant ka mobali na yo pour que soki ozo penser mobali te et que omi kotisi makasi na musala
Aroya, oh butu aroya. Okomona tongo ko s'intéresser na oyote ya butu aroya ndengo lobi wana. Okomona même ba maman ba kenda koteka tellement c'est donna mingi na koteka. Omona occupé mobile te même bana occupé bango te. Yango nazo senga ba papa na ba maman ba oyo bobala na ko se donner na musala te. Na lobi te ko sala te. Sala mais qui pepe mwasi. Maman pe sala po to ko pection musala te. Sala qui pepe mobile. Il y a un temps où senga ka mobile a affection pas mwasi na ye, mwasi pas affection pas ya mobile. Parce que rapport sexuel et kolisaka intimité à bolingo. OK. Donc c'est un peu ça maman. Merci en tout cas papa Gégé to qui est vraiment bien de te lobby ça pour na babala ni. O ils attaquent biso to balité to continuer te biso to peta un banza di mais to lobby to tika ils ont pour na babala ni. Ba malika manya na batonyo so babali wana. Musala ils ont pour na bango en tout cas. Merci maman bazolanda biso boza vraiment ébélé partout. De l'autre côté la likambu ya ko simba libala ko protéger libala et puis comment libala et ko vivre. Papa Jérémy, pourquoi Olungi témoigne et puis dans l'émission on a dit papa chéri l'homme qui a mis dans coco va te critiquer par rapport à la réaction pour moi par rapport à la guerre il y a moi na ingénieur na pasteur Denis ba le but ko la yaza qui na accrochage na papa na biso Kofi Olomide yango a noyé na idée à moi na topé kaka likambu ya bana poto wana c'est que moi na va que des potes fois comme on nous manger après bébaté pour bana nyos bazo kendara mineur ba para bazo boka charge na mindele bana ya poto wana ba lakisa bango nzela te bana ya poto wana ba edikara bango te bana ya poto wana parce que imagine bazo lakisa bana ya poto par rapport ya bana ya Afrique c'est que moi na akoli na Afrique ah on a ba para na ba noko na ba tata moi si aleki moi na wa akoli na mini ya mindele na organisation et puis na éducation. Bon maman Sainte moi na lekaka moboti te mwana atikali mwana quel que soit mboka o mwana koki kozala atikali mwana. OK. Papa nyonso azalaka papa comme maman nyonso aza maman. Na yoki pe moi likambo yango ba débat par-ci par-là que mwana ya souverain a manqué de nilesi alobi ayebi ceux qui papa nani profiter tout ça bon en bref ngana koloba poto ezate ke yango ezo détruire éducation ya bana ceux qui bana ba rater l'éducation eza ba parents parce que éducation ya bana base eza nanu ba parents na ndako na bango alors tango mwana ameki ko critiquer papa na biso Deniles eza sengote parce que Deniles pas sa parent ouais Deniles a sa parent donc eza loko obete la maboko te ce que ça que poto ezo détruire bana c'est que bana oya biso avant ba kende poto il faut ba kola nan ouais tango ba koli après to tindi bango mais pour moi naza convaincu te que poto ko bebisa bana puisque bana oyo ba koli une éducation oyo eza même placé na ndaku na bango alors lingata ke noko manquer eza na biloko mususu ezo sala ke bana ba manquer ba to ba parents eza ba biloko peut-être bazo ke noko kutaka na mboko isika bazo keni ozomona awa na landaki video moko na école moko bonebi te eza mboka nini na kati école bazo initier bana na kati école et ça la marathon ozomona donc ceux qui mwana ekotindi mukie ote na école oyo nyonso ezoleka na kati école mwana kozwa yango parce que yango nde azokuta nango comme mateya ozomona alors pour moi nako senga na les deux parents neti papa souverain na papa na biso Deniles bazwa yango na cadre ya ba parents papa Deniles mbote na yesu ko zali tozwa yango na cadre ya parents ko portango na motema te leki sango ekende mais na ngambu ya papa na ngai jibe mpiana ameka ko encadrer mwana ata na ndenge ya nkulisi ameka ko sola na mwana pour que et répéter les sociétés vie ya image na ye na mboka na image ya papa na biso Deniles donc okay. C'est un peu ça. OK. Nous on a sujet na biso pourquoi sujet à lelo surtout respect et protection à mariage. Sujet lelo nazo lobelango je crois que toko salango 2 émissions. Comment sauver les mariages par rapport à bana oyo koute pas partenaire na yo.
oyebi mabala ebele ekufi à cause ya bana oyo nakutaki epai ya mwasi. Voilà. Donc mobali azoya kobala mwasi akuti na bana. Mwasi pe azokende kondima mobali moko aza na bana. Or bana oyo mobali akuti epai ya mwasi. Soki mwasi oyo ye epai na mobali. Soki mwasi ya mobali wana eke akufaki te, yo pe mama oninga koya na ndako wana te. Soit lokola ba réalité ezalaki ebele na mariage, soit soki mama wana eke ba discutaki te bazalaki na ba compréhension moko te epusaki mama wana abima na ndako, yo pe mama ya sika oninga kokota na ndako wana te. Alors tango mama yo okoti na ndako kozwa bana te lokola bambanda na yo, c'est parce que mama na bango azalaki pe mbanda na yo te. Donc ceux qui mama bebisaki te, yo mama ya sika oninga okota na ndako wana te. Et le lenge moko pe na ngambo ya ba papa. Donc papa tango zondima ko bala mwasi azana bana. Yeba ke bana wana oya mibali baza bambanda na yo te. Surtout po obanda ko telemela bana wana ya mibali o kute pa ya mwasi na yo. Baza bambanda na yo te. Soki liwa ekomelaki mobali ya mama wana te, ou soit ba beba ki na citation moko songolo pakala te, yo pe papa oninga ko bala mama wana te. Si. Voilà pourquoi nazo senga siko na baboti. Et si ka danger zali, tango zo koma, ozo linga mwasi, et loko makasi ezane, oyeba, ana bana combien? Tango zo luko yeba sana bana combien? Ko linga ye nanu te pona bolingo omoni, mais linga ye mingi pona bolingo ya bana. Linga ye pona bolingo ya bana. Tango zo linga pona bolingo ya bana, et ko sala ke ozwa soin ya bana wana malamu pe indice zalate ke yo boti bango te. Deuxièmement, tango ozwa soin ya bana wana mama yo oyo ye na bana na kati ya ndako ya libala kozala te soki papa gangeli mwana eka beti mwana yo mbala moko otelemi obandi koloba. Donc yo telemi ozoloba voilà na tala nalingaka te na bana oyo omoni ndenge ozobeta mwana eza malamu te. Tango yo zoloba bongo mwana zo comprendre direct que oyo aza papa na nga te. Oyo nde mama na nga mais oyo aza papa na ngai te. Directement obandi ko détruire foyer na yo yo moko sans le savoir. Ndenge moko pe na ngambu ya papa. Il faut ko éviter ba rapport mingi ya bana na yo. Pardon, ya mwasi na yo, to pe ya bana na yo. Tango bali mwasi azana bana. Il faut ko yeba ndenge nini ya ko gérer mwasi pe ya ko gérer bana. Amen. Rapport nyonso mwasi akopeso po na bana. Kondima yango te, koboya pe yango te. Maîtriser yango nana. Rapport nyonso pe oyo mwasi bana bakoya kopesa yo papa. Koboya yango te, kobwaka pe yango nanu te. Yamba yango nana. Parce que mwasi akozala akomi kolukela yo trouble po o se séparer na bana na yo. Okay. Alors yo okobanda ko sepela te ko yoka bana. Oko préférer yoka ka mingi mwasi. Parce que mwasi o yo ndo bali. Or ozobosa na tongo zo yoka mingi mwasi, ozolongola bolingo na yo kati na bana bana bazokoma musika na yo. C'est pour cela maman Sainte. Nazo senga pe même na ba mama. Tongo kutani na mobali oyo azana bana. Yeba kozwa soin ya bana wana plus que papa na bango. Amen. Soki olingo vanda bien na libala, zwande soin ya bana. Amen. Parce que bana nde basalaka ke confrère kota entre papa na mama, lobi bo divorcer lisusu. Amen. Siko na mituni motuna. Mama, soki déjà divorcaki et que yé lisusu na problème na mobile, o divorcer sous pour la deuxième fois. C'est ça. Ozomone sika problème est ça. Oh, mibali pe belé maman Sainte. Bazwa AVC likolo ya ko se poser ba question. Moi si on a zui alingi bana na ngai te. Azoni okola bana na nga. Na kata ba raisonnement et memie na AVC. AVC wana lobi lobi et memie na kufa. Ebele. Osomon. Donc yango tozo linga ke ba mama ba meka ko comprendre. Tongo lingi mobali oya zana bana. Linga ye na nyonso oyo eza ya ye. Amen. Linga ye na nyonso eza ya ye. Quel que soit pe papa kolinga te otambusa makanisi ya mwasi na yo abanda ko se poser ba question ngai na kosuka wapi voilà na kosuka wapi
ah mobali onga na zana ye alingi na ye bano yote na osuka wapi tango mwasi bandi ko se poser ba question ye baka ke bolingo na yo papa vers ye e komo kita tango e komo kita akomo luka nini siko ye akosala oh libala po ezala malamu na kopesa nanu deux sortes to trois sortes ya réalité ya libala. Amen. Première réalité. Ce que bali mwasi o ya botate yo po botate okomona ke mariage e bando kende na aspect mususu boko zala bien ba conflit mususu ekozala te mais ce que ye o bali mwasi o ya zana bana et que yo mobalo zana bana te boko zala pe na réalité mususu si ce qui bolingi et que couple na bino ezala bien. Amen. Papa o ya zana bana te il faut alinga bana o akuti makasi epa ya mwasi na ye. Amen. Ndengo zolingela bana ndenge pe mwasi akozongiselo retour ya bolingo. Amen. Parce que akolinga te mwana moko a manke yo mobali na ye. OK. Mais ceux qui yo mobali okomozwa bana wana lokola bambanda na yo ozangisi kimia directement epa ya mwasi na yo. OK. Na troisième aspect ya mariage ce que okutani na mwasi azana bana mobali pa azana bana et que bino mibale bo se maîtriser te boye ba bo divorcer si parce que bana ya papa ba bando pesa ba rapport et pas ya papa bana ya maman bando pesa ba rapport et pas ya maman parce que to ba rapport wana ezokoma et loko ezosala maisani guerre entre bana ya papa na bana ya maman oh poto maîtriser bana na kati na foyer to na libala ezosenga papa na maman bazala likolo ya ko dominer bana nyonso de part d'autre. Amen. Ya mibale il faut ba vandisa bana ba sangisa bango. Ba yebisa bana awa papa ya mutu to mama ya mutu azate. Azate bino nyonso ndenge bozabwe. Voilà. Que papa Jeremy ndenge azabwe yende papa na bino. Mama Seta ndenge azabwe yende mama na bino. O toko yoka ye. O ke no boye akaboli yende mutu to beta pe to longole yawo. Donc na kati ya bana il faut koyeba ko éduquer bana malamu. Amen. Ko lakisa bana savoir vivre. Parce que ceux qui bokengelité éducation ya bana mama Sainte na yebiso eza cercueil. Ouais. Parce que tout le temps ba rapport e ko bandozala au mona kaka attention. Voilà. Yo ke musala ale o yabwe. Problème éthique. Okuti o koto le boko na litam. Tango zo tuna mama pa bimi. Ozo tuna kaka bana na yo. Ozo tuna bana na yo. Oyo ko tuna te. Est-ce que koya ko tuna ngate longo nine le kai na sima yo kemba la moko na bana oh tango ekomi bongo yeba guerre de Jezokota famille zokabwa OK oh soki tolingi to fanda bien il faut ko sangisa ka bango ko lia oyo ensemble mama Sainte ko sala échange ya basoyi na sani c'est très important et ko lisaka bolingo na kati na bana OK yango ba mama nyonso bozolanda biso ba papa to meka biso nyonso kobongisa libala topé mariage na bana o écoutez pas moi sinayo na bana o écoutez pas mobile na yo on ne sait jamais le Seigneur a raison peut-être bano yo moko kobota ba kosunga ka yote mais bano écoutez pas ya moi sinayo bano écoutez pas ya mobile na yo bango nde ba kosunga yo et ana leader moko ya munene na mboka na biso lelo oyo batu basunga ye basombele le pan eza bano akutaka pa mwasi na ye sikabo vérité na oyebisa na yolo nord OK bano ye moko aboti ya mwasi na ye bano abokoli ya mwasi na ye nde basombele le pan azotambo na mutuka mais bana oya ye moko abota papa bango na yebisi yo ba voyou s'il vous plaît ye moko grand frère wana koma koloba soki na zwaki soin ya bano yote lelo na ngena suka wapi vraiment c'est pour cela tozo senga na bino ba mama zo soin ya bana o écoutez pas mobali na yo amen papa zo soin ya bana o écoutez pas ya mwasi na yo c'est très important omoni bible zolo ba boy mama Sainte na mokanda na 1 roi chapitre 3 verset 16 prophète na biso Salomon akengeli malamu bana basi mibale ana zozongo na cadre ya mariage ya libala lokola tozolobela ba couple tozingi to la musa ba parents pona ko éveiller pona comportement ya bana bazui bana bitumba non balali na butu moko alali mabe na lobi 1 roi chapitre 3 verset 16 au kiti moko alali mabe
afini mwana na ye abomi ye na butu mususu wana alali pongi moko profond oyo abomaki mwana na ye achange moninga mwana ozomona biloko wana meme ezosalama mama na ngai ozomona bazochange bana éducation bazochange bana éducation parents mwana azalaki bien kaka ndenge akomokende na classe bachange éducation ozomona éducation bana ezochange or en tant que parent toza obligé ya kolandelaka éducation ya bana na biso de près mwana ndenge azokende classe il faut contrôlaka ye ndenge azozonga na classe osololaki na banani nini oyo bolobanaki bosalaki nini na classe biloko ozopose baquestion 4 na mwana yango nde ozocontrôle mwana ye mwana azoyeba te mwana azoyeba te deuxièmement baparent ebele lisu bachange bango bana kaka likolo ya biloko akolia ozotika mwana kende classe ozotika mwana fréquenter site moko boye ozoyeba te ke mwana no azokende kochange éducation or papa na mama boza même placé ya kobatela éducation ya bana na bino vaut mieux bana bakola premièrement na éducation ya ndako bakende obakisa ya classe na église mais loko nazokamwa baparent bakomotinda bana na église bakende ozo éducation bongo na ndako éducation esali nini mwana azokende classe oyo akende ozo éducation quelle éducation mwana ozwa na classe soki na ndako aza na base te donc yango nazosenga toveille na éducation ya bana totunaka bana mouvement nyonso mwana kosala parent info landela omoni na mapango na biso ya kofutela oyo mama senta mwana asali mouvement landela koloba teke mwana nga aza mokie bana ebele babebi bongo na bamapango oyo ya kofutela na bapartement voilà na bapartement oyo akende kosakana kuna mwana no azokende kosakana kuna oyebi te tension nini bato bazalaka nango veille mpo na mwana aleki na nsima aza nani oyo aza na yaya nani oyo yaya nani oyo na ndenge nini keba veille mpo na mwana no ya mwasi ya moke wana veille mpe mpo na mwana no ya mobali ya moke mouvement azosala na lopango landelaka baparent toperde même lelo équilibre likolo ya finance kozanga ozomona parent asiliki azwi autorité intel aza wapi alalaki wapi mama senta histoire vrai mwana bimi alali libanda papa asilika butu mobimba tina tongo mwana tongo aye ndeko na yebisi déjà neza papa asilika boyeboye mwana azongi akoti supermarché asombeli papa bouteille ya vin asombi de soso asombi pondu asombi biloko nyo ntango azoya nanga azokota papa avandaki na sa nzete na mosika azomona bachasse ezokota mwana mbala moko ntango akitisi bachasse azwi bouteille ya vin ye wana direction ya papa aye akitiseli papa papa nayebi ke olingaka oyo papa atali mwana yambi yango nanu ma fille ozalaki wapi il faut lobaka mboka eza kitoko te ma fille fala koloba esika ozalaki or eloko nini esombi papa eza bouteille ya vin na mwa mbongo bapesi parce que papa aya nango lisusu te me nga nazosenga na baparent tolinga te ke bana balekela biso parce que soki mwana na yo abebi yeba vi na yo mpe bebi parce que nyonso ekozala mabe na kati na yo 1 Samuel chapitre 2 verset 22 jusqu'à 30 totangaka bavexe yango nde kozala appui ntango ozoprier mpo na bana na yo vraiment jo essayé papa Jérémie pour te clôturer ntango ozoprier mpo na bana na yo alors awa ezalaki na sacrificateur moko babengi na kombo ya Eli azalaki na bana na ye bana ne babanda kosala makambo ya mabe na kati na temple kobima na bafille kolia banyama oyo babanda koya kotika pa ya sacrificateur mais ezalaki na mwana moko na kati ya ndako wana na kombo ya Samuel abandaki kovivre na éducation moko différent na bana mosusu alors bana baye kobomisa tata na bango mpe baye kokufa yango nazoyebisa biso baparent ntango ozoveille te mpo na éducation ya bana bakomemo na liwa kokanisa te eza kaka liwa oyo okufi meme okoti na cercueil eza mpe na liwa mosusu okozanga kimia ntango ozoleka bo bayebisi yo tala tata ya mwana yango yeyo tata ya voyu wana yeyo tata ya idiote wana yeyo ozosila valeur eza déjà kufa tobatela éducation ya bana tobunda mpo na éducation ya bana esika nyonso bana na biso bakose retrouver
bakomona biso na kati na bango toyebake na école na église bisika nyonso bana base retrouvaka bakomona biso baparent na kati na bana na biso rôle ya maman koépargne mwana na liwa comme Exode chapitre 2 verset 1 à 6 nazomona mama ya Moïse ntango loi etiami na kati na Égypte ke baboma bana nyonso ya mike ya mibali bakobotama mama wana azwa mwana aépargna ye andima risque ya kotia mwana ne na mwa panier kotia ye na mai oyo eloko baparent ebele lelo bazobosana lelo baparent ebele baboyi kose sacrifier mpo na bana na bango mama na papa bose sacrifier mpo na bana bobatela bana nde baza force na biso ya venir lobi ntango yo kolemba bato bakosunga bino ezali bana oyo bino boboti bana oyo bino boboti bakozala wana mpona kosoutenir bino bakozala wana mpona kopesa bino makasi alors tosengi na bino baparent boyeba ndenge nini ya kosimba bana kotika mwana na mutu nyonso tute landelaka éducation mwana na yo ndenge azokende classe ndenge azotambola landaka éducation ya mwana na yo plus loin nasengi na yo mama na ngai nasengi na yo pe papa na nga ndenge ozotambola ndenge ozofanda kontrolaka pe bana na yo landelaka éducation ya bana bana ebele lelo babomisi baparent bana ebele lelo babebi lobi nango bazangi eloko ya kosala c'est pour cela nazosenga na baparent kotika mwana na yo bongo te landela mwana na yo ndenge azotanga parce que avenir ebombeli biso makambo ebele avenir eza na basurprise ebele na yango tozosenga na biso nyonso tobatela éducation ya bana na biso c'est parce que éducation yango nde ekosala bana na biso lobi bazala pe bato yango nasengi na papa tika omoni eloko mosusu biso bapapa tozobebisa éducation ya bana ozokoopere na mwana parce que mwana ayebi mwasi moko yo vivraka na ye en dehors ya papa ya mama na bango esika oyo nde tobebisa éducation ya bana tellement que mwana ayebi mwasi oyo abimaka na yo papa mwana wana akoma eme makasi par rapport ya bana mosusu mpo oyebi ke mwana oyo soki ka nga na meki kotelemela ye ye nde akoteka nga epai ya mama na bango or eza mabe zwa bana nyonso na égalité protéger bana nyonso ntango osali meme mabe liboso ya mwana kolivre mwana te kopesa mwana pouvoir te mpo na mabe oyo parent osali telemela mwana abetela mama lisolo oyo amoni kati na yo te yo telemela mwana quelque soit mama mwana ta yebi likambo moko yo salaki ya mabe yo moko yaka expliquer mobali na yo pourquoi eloko wana ezosala ke bana bazwa le devant ya baparent ya kokosa baparent omoni aspect mosusu ya divorce bana ebele bakomi kosala baje okomona mama moi j'ai pas azokende wapi oh non nazokende pa ya papa na osala 2 jours tellement oui maman c'est ça tellement papa na mama voilà basololaka te voilà tellement papa na mama basololaka te atuna mama eza te yango na osenga na baboti boveye mpo na bana boveye bana oyo bozodétruire éducation na bango lelo bango nde bakosala force bango nde bakosala force na bino lobi bosimba bana mwa biloko yango ekomi mingi na kati na bafamille okendaki wa bisizele o non nakendaki kotala papa mais papa kuna ayebi ke mwana aza pa mama oyo mpe azalaka pa papa ayebi ke papa ayebi ke aza pa mama or nakosenga vraiment na baboti je sais que tokodivorce tokabwani mais eloko eza motuya totikala te na bacontact mpo na bana oyo toza na bango déjà mpo soki bana na babebi ntina relation na ngai na yo eza mpe lisusu te alors toveye surtout na biso mibali ozwa kokuta ndeko moko ya mwasi na mwana ne ya mobali ya mokie to ya mokolo na osenga na yo linga ye mingi linga ye mingi mpo ozala mpe na mama na ye malamu quelque soit bamama okuti mobali na mwana moko linga mwana na te baza mibale linga bana wana yo kovanda na libala na yo na kimia même si baboti oyo bokabwani ndenge na wuti olobawa landela éducation ya mwana papa landela éducation ya mwana esika mwana azali mama ndenge moko landela éducation ya mwana esika mwana azali eza na bana mosusu azalaka na ndako na esengo soki papa kaka aza na ndako
Ce qui papa ça ndak moi na sana esengo. Oh maman yo zo détruire moi na o, peut zo détruire éducation na ye. Akotanga malamu te. C'est parce que yo zo torturer moralement. Ozo torturer akoliate o pese misala ya makasi nyonso tu wana moi na zo mona ke o penza za ne maman na ngai te yango azo nyokola ngai. Eza malamu te baboti. Na sengi na biso ceux qui tolingi to sauver mariage par rapport ya bano to kuti pas ba partenaire na biso. Tolinga d'abord bana. Amen. Tolinga bana. Deuxièmement, entre ngana mwasi na nga, tolinga na pe. Eko stinda ke to éduquer bana malam. Mais ceux qui yo nanga tozo swana, likola bana o bana katanda, to ko éduquer bango lisusu te. To ko rate ba ko rater éducation. O ba ko kay ko bénéficier na ngwe pa na nga to pa na yo mama. Merci. Ozo Merci papa Jérémy, to komi na biso na suka. Bambote na batu balakio et puis liloba pour na clôturer. Nazo pesa mbote mingi et pas yande ko na biso sunga biso pour na des émissions. Otunenga déjà deuxième émission ko le kam colonie. Yango leki lelo yeba déjà que émission sili donc so tindi sumbongo te na on ekate. Vraiment. Bon, na pesi pe mbote. Pe balingi pe suba futa. Voilà, na pesi mbote pa ya papa nanga Freddy Sembe, mobala Sandra Mambeka. Na pesi mbote pa mama nanga Landu biso nyonso obolanda ka biso na pesi biso mbote. Merci. Nazo senga na biso kaka bosunga biso na émission. Vraiment. Po ya kolobela eza tellement ebele mais poto le kaboy ezo senga kaka mbongo. Bo benga biso bo soutenir biso. Makoki na yo ekosala ke to continuer lisusu koleka na émission ndenge tozo leka lelo. Vraiment. En tout cas mbote na association Mobaya Lève ta soit éclairé. Nzamba pambola bino. Pembote et pas ya Kalume Kanté pour mon amour. Vraiment, ma Kalume. Oumela, Kalora comme les ali. Oumela. Merci papa Jérémy en tout cas pour la prédication de l'eau. Baba ça a besoin de soutenir Kobenga, on a la chemise, on a la mokoto, malgré papa Jérémy ça a boba qui c'est là. N'importe où les l'autre côté. On a la mokoto, on a la chemise, on a l'autre bon songolo bité. On a la soutenir pour papa les kakito repas sauter à biso ba couple bien. En tout cas, numéro de téléphone, on a un problème on songolo to ko sunga la mutale ki muninga na ko ebaza. Oui. En tout cas, ba numéro ezana soko zué to benginga na ko zo numéro na e. To za vraiment na posa conseil. Benga. Donc numéro na nga na kanga ngote. Donc so bengi omona nga kangami. Peut-être l'obat. Voilà, c'est ça. Ou bien voilà, surtout ça. Donc, tu as un kanga téléphone, tu as prier. Mais tu as un voice. Tu as un voice, tu as aussi ça, tu as un benga yo. Donc, hésiter, te benga biso, to sungana na likambo yo, ya bano kute pa mobali na yo, ya bano kute pa ya mwasi na yo. Benga biso to sungana na kimia vraiment. Kolo na biso apambola biso nyonso bisika bozwami pe grand joueur Nabiso. Chancel. Voilà. C'est une émission. T'es en sunga. Mais vous sunga na babonde. Voilà, tu sunga na babonde. Mbote pe na papa Joe pour batuna ba Joe mystique au monde. Donc mbote na yo année o ezala année à position hein. T'es abia zo zoate. Abi en tout cas na mboko yo. Basi balengi mbongo makasi. Perrique non ya babu boy $170. Yé pas ni ka perrique ga. So ba moni na perrique o ba ba ke kuna pe Joe mystique. Perrique wana kaka. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Merci d'avoir balandi biso to kutani prochainement na numéro à Sika. Bye. Bye. Capage TV. Capage TV.